Mais biso tozana moi komi tuna est-ce que c'est ba propos wana ezalaki enregistré parce que s'il faut ba prouver yango il faut ezalaki ba avocat ya république ba enregistrer ki yango ne place tozana na moi kokeba parce que na mupanzi ya IDPS bazo mono ndire bato bele bazo kufa na mupanzi na bango bazo latisa ngo mingi na mupanzi ya ndeko na biso kamere oya koko yeba bikamu po bazo tia batu ya este bazalaka makasi mingi na ba poison ndeko kamere a répondaki na avocat ya république. Avocat ya république azoko représenter o babengaka mupanzi ya parquet ezalaki plus mupanzi ya tribunal était. Ça la parallélisme est au lien entre maloba ya Kamere qui s'adressait na avocat ya république na juge tozo mona ndenge ekobala na te mais ka cela ne tienne oka ekoko tambola boyete biso to ibamboka we za développer banquête musu esala ta 20 ans mais na suka nango coupable amona na kaka mais biso ti lelo ba mort ya ba au sommité et les karakara boye comme si rien n'était. C'est ce qui encourage bato mususu ba kota na kati bakobaka na mabe wana kobomaka na sima qui pèse alaki na kati ya malade et ko sala bien ba yebaka kufaki na malade il souffrait de ceci parce que bande comme mususu ba juge bazalaki na musala lobby balobi qui a manifesté qui ata sini moko te ya mutaza malade. C'est ça le problème. Wow. Mana ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo et sala 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pour na opposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. En botte bandeko balandi à nouvelle tendance, merci beaucoup ya koebete boza ebele liboso batando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité et réalité awa na nouvelle tendance elongo na Judith Ndombasi. Merci beaucoup ya koebete boza vraiment ebele na confiance pe fidélité oyo bopesa biso a na nouvelle tendance toujours tozawana po na kosepesa bino. Merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso ya nouvelle tendance. Merci beaucoup pe na bato na bo s'abonner te bo s'abonner massivement et rozala malamu mingi parce que awa bozwaka ba information ndenge ezali bozwaka ba information ya vérité awa na nouvelle tendance tika na rappeler na baibo menacer biso par rapport ba émission to sala ba menace na bino et lobela biso et lo côté ba menace na bino ba menace na bino wana toza awa pona loba la vérité rien que la vérité. Merci beaucoup à Yajanisita Tungamputu Bangamicho. Merci beaucoup à toi Yajanisita Songambeli Oyo Babeta Raliko Fité le gourou du temple. Merci beaucoup Yajanisita Esengo Yaroye Banana yo pourquoi pas Joshonga ni motomoko bien et pas ya Dondomba depuis Paris, pourquoi pas appeler pour les chalets rassembleurs, pourquoi pas mettre Lola de Bruxelles. Merci beaucoup Yakoebete Boza et Belé, pourquoi pas et pas ya Jojo Abiba de Paris. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi Nabatonio sur Obosola Dabiso et ici quand sur Bozali awa na nouvelle tendance mais lelo tozolo bela mingi na ngambo ya politique avant to kota vraiment la sujet biso moko lelo na invité na zana ngona préféré tote la bino vidéo oyo utu ko sala confrère na ngai Dona Konde par rapport au ya juge oyo abanaki ko sambisa likambo ya caméra avant to kota la mozindo na ngo vraiment meka na ko tala vidéo o botala ndenge bato quartier balobeli par rapport à liwana e botala lo lenge nini bato quartier
biso nde tem tolobi mais botala ndenge bato ya quartier baolobela baoyo bavandaka na veni wana baoyo bazalaka mpasi bandimaki te kokosala mabongo bamoni ke makambo eleka na mboka na biso ezokamwisa bato kokufa ya bato baza awa na Congo soti ya bato baza likolo na biso bazotambwisa biso ekomi nango lokwa lisano lokwa je bolali bolamuki mutu akufi oyo aza asimbi makambo tozosala mbala moko kabo mais boyokana ndenge population elobi oyo bazalaki wana na banda lilongo na confrère nanga Dona Konde boko tozonga na bino po tokota na sujet biso mokwalilo c'est parti avec couleur basele. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du quartier se sont révoltés. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce matin? Oui, les gens du quartier se sont révoltés avec raison parce que ils ont été aussi mal informés que le juge est mort par assassinat. Alors, raison pour laquelle la population était un peu perplexe. Mais pas la maison, c'est parti de l'hôpital vers 1h du matin. Voilà. C'est à quel hôpital? Centenaire. Mais pourquoi toutes les avenues à proximité sont encerclées par la police? Oui, c'est parce qu'il y avait un affrontement. Les gens, quand ils ont reçu l'information qu'il y a eu assassinat à 2h du matin, tout ça, tout le monde était un peu constitué par rapport à l'information de fake news. Raison pour laquelle il y a eu affrontement. Il y a eu même des crépitements de balles ici, alors que les gens n'avaient pas la bonne information. Dans un premier temps, quel est le message que tout le monde peut y retenir? Le message, c'est que nous attendons les communiqués familiaux pour vous donner la vraie information. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Là, nous venons de suivre un responsable de la famille qui nous a au moins précisé. Il nous a dit que par rapport à tout ce que les gens sont en train de dire, qu'il y avait des tirs par-ci par-là, non, ce n'était pas le cas. Donc, jusqu'à maintenant, tout le monde a fait une information quelconque. Information que c'est la communiqué familial. Et puis, annoncer à tout le monde qu'est-ce que les nini. Et ben voilà, merci beaucoup. Nous sommes en Nouvelle Tendance Télévision. Partout. Voilà. C'est une personne de quartier. Il faut s'y prendre jusqu'à la fin. La Chine, tout ça, il bon. Prendre le président de la République, la fallait pas. Donc il faut la nette na souka. Être le président juge, président Raphaël Liani, jusque-là, Azala qui makasi, Azala makasi na maîtrise, Azala na maîtrise makasi ya dossier oyo. Ba témoigner sur bazali koya, ba kamne sur bazali koloba, ba déclaration nyoso, ba avocat tout ne baza ko défendre ba prévenir na bango. Et maître Raphaël Liani, Azala vraiment la maîtrise ya dossier. Vraiment makasi na maîtrise à dossier, ça vraiment la maîtrise à dossier wana makasi. Alors to éviter est-ce que ba moni que eza maîtrise ya dossier mutu ekotinda été ba éliminer pour que dossier yango soit mbilinga to éviter est-ce que zali ko sala été il faut toujours ko éliminer dans nzela ya poison dans nzela ya assassinat toujours comprendre et jusqu'à maintenant la famille balobi to pesa na to précision l'information mon côté parce que voilà que c'est la communiqué officiel mais déjà le 25 to assista ki biso nyonso na procès wana tango ba tuni na prévenir mon côté non il faut au moins famille na ye va se présenter moi si na ye na mwana na ye va se présenter et toyoka ki maloba nini oyo prévenir wana lobaki et maloba wana et sepelisi pe batute maloba wana et sepelisi pa na quartier te yango netili bango passa la désordre parce que par rapport ya ndenge ba policier ba secret domicile c'est parce que ba na quartier balinga ki vraiment ba silika ba tomboka alors par rapport ya ba dire oyo ya prévenir wana oyo baloba ke no libota na ye ya ko se présenter ba réponse na ye nde saliete ba réponse na ye nde saliete lelo ba na quartier ba tomboka alobaki ete malobaki penza malamu te comment balobi babengisa mutu boye po ba ko tuna mituna yo lobi ke oko chafe na mboka mobimba tozoyeba te bana quartier batimbelika bakoti kaka wana est-ce que fait yango ebandi pa ya juge oyo azwaki de wana epa ya
ya juge président azaki ide wana est-ce que eza ndenge nini biso nouvelle tendance télévision tozali toujours kana nsima ya caméra toza wana bomonaki biso le 11 tozalaki na makala ndenge baminasaki biso le 25 tozalaki na bino lelo lisusu triste nouvelle oyo tolamuki nango bomoni biso mpe tongo tokati pongi toye kaka mpona topesa bino information voilà mpona lelo biso tokomi kosukisa malembe na mokolo na lelo mpona émission oyo bafamille balobi na biso ete tozela communiqué officiel ya libota ekobima nde bakoyeba mais bo retenir ete président juge Raphaël Yani akufi na centre nganda ababi akufi na ndako te akufi na centre nganda wana ezali baprécision ya bainformation donc bamosusu balobi baassassine bamosusu balobi asanzi makila bamosusu balobi nzoto ezali mwindu bazocomprendre te bato bazoloba makambo ebele yango toza kocomprendre te voilà toza kocomprendre te tozomona kaka ezosala pasi na mawa na kati ya ndako kuna wana bozomona nsima na ngai ezali ndako na ye donc na se kuna bato bazali vraiment ebele famille eza kolela comme pas possible libota ezali kolela libota etikali na pasi libota etikali na mawa mingi bato bazali kolela bato bazali vraiment kolela biso na tongo pongi esili biso na katikati na butu ntango bandinga mosusu basiste biso ntango bandinga mosusu bapesi biso bainformation pongi vraiment esili Paul Venture mutala musingai donc mutala musingai na pongi ezalaki Paul Venture moto moko bien na bomesi mutation information à 3h du matin nde abengi ngai alobi na ngai dona tala nini susu biso tobakisa na kati botoyoka ndenge population alobi tozoyeba te tokomi wapi toza pe wapi ndenge etunaka kulutu na biso elesia tokomi wapi toza pe wapi au juste nini ezoleka na Congo nini ezosalama oyo tozokomprendre se mboka tokotongela ngo modele oyo fale makambo mosusu esilaka po tokende betapi mosusu te makambo kaka tozolela yango mpe kaka nde makambo ezobaluka kaka esika mo tozoyeba te au juste eza nini donc na molai nango elongo na invité na yambi moko lelo na plateau na ngai na ye nde tokobeta masolo yango vraiment bien bokoyoka ye ndenge akoloba par rapport ya image oyo mpe tokokende na mozindo ya basujet na biso oyo tolengeli mpo na bino na moko ya lelo mbote mama Judith mbote na balandi nyonso oyo bazolanda biso mpe souhaiter ma condoléance à la famille juge président Raphaël Yani ainsi que na bandeko nyonso ya bandale commune biso tozwami pe na libota na ye mobimba corporation na ye mobimba ya ba magistrat ya ba juge pe ya ba procureur ainsi que ya ba avocat au même moment to souhaiter ba mes condoléances na ba famille nyonso ba uti lisusu kokufela bandeko oyo tolobi moko ya badirecteur ya cabinet ya maison civile ya chef de l'état auti kokufa lisusu na oyo tokusani awa tokomi na plus ou moins 17e mutu akufi na siège donc mes condoléances na bafamille nyonso boperde moko na bino na mama ozombote ke mwana mboka liwango na ngambo ya tata mokonzi ya ekole ekomi mwa mingi eloko nini ezosalama pene eloko ezosalaka baliwango eyaka babriske makaka mbala moko moto akufi mbala moko bo eloko nini ezosala Maman Judith, ezopesa pasi baimboka bakomi koloba que le président commence à se sentir les taux se resserrent petit à petit on dirait kufa ezopusa na malembe nde pembeni ya mokonzi ya mboka nde komi kopesa mwa kobanga lokola toza pe na état d'urgence moyen ya kolandela koélucider à cause véritable ya bamort yango ezozala penza te parce que moyen tokota na mozindo ya autopsie tobatia ba commission d'enquête ezozala penza te parce que na se ya makambo ya corona na état d'urgence toza nango bibembe mingi ezoleka vite fait tant ya kosala matange ya te nous perdons des êtres chers mais nous ne savons pas comment les plairer nous ne savons pas comment faire notre deuil des opesa moi passe. Mais pourquoi est-ce que tu as mon la décision parce que ça garant de la nation ko pour ça que non et bembo e vanda nanu to landela to yeba nanu et loroni ezo sala boye loroni ezo comme 17e personne président de la République avant dika kimia nango pour na corona maman j'ai dit situation au toza nango eza moi situation moko exceptionnelle régime au pe toza nango banda Congo ezala mbala liboso to vivre yango régime oyo président azanga majorité na parlement azangi majorité na ba mandataire azangi majorité na ba institution nyonso ezambala liboso to vivre ngo banda Congo ezala Congo soko se rappeler na régime auto zalaki nango semi présidentiel elongo na premier président de la République Kasavubu okomona ki azalaki majoritaire te Lumumba we azalaki na majorité na parlement pa lingamaki mingi na ba député ba umelaki te
na moins de temps oyo abomaki asungaki po Lumumba kufa après kaka simaliwa na ye ndeko na biso Mobutu Sese Seko atiaki président de la République en résidence surveillée ezalaki lokwa théâtre coup d'état et salema tout est parti par là. Donc nous osons croire que le président de la République histoire wana ezolongwa ete na mutu nde azosala mwa bokebi mukie tolala tolamuka tant musu ye pe batia na résidence surveillée to ba destituer ye parce que pouvoir parlement na sénat zo posséder est tellement large. Donc moi mayele mukiende ezosunga ye asalela mwa diplomatie yango moni azondima makambo nyonso ekoma ndenge kompo jusque là azoyeba pete epai wapi asappuye peuple oyo akoki kosappuye na ye oyo eza base na ye makasi na ye IDPS kuna mpe mbilinga ya kosakana te atel enseigne ke bakombata bango moko mpe moyen baakompagne lisusu président eza te mpo bokabwana eza na kati ya IDPS na moma oyo ezopesa mpenza elengi mingi te nde tozointerpele badirigeant nyonso ya IDPS l'air est grave. Parce que petit à petit, les taux se resserrent. Ngana yokaki pasi mingi tango na monaki oyo azalaki tata moko kaka oyo président de la République atikalaki na ye monseigneur auté kotika biso nde pa yo wapi na banda komona ke danger et comme ko s'approcher penza pembeni ya mokonza mboka. Merci beaucoup mon mboka tokoma wana na ngambo ya IDPS pas tobi ke mwa mbilinga eza kuna siko bazana na mwa kolela mke mais fato koma wana to kotala biso so image ya bana ya bandal ndenge ba koloba takike soki basali boye akocha moto na Congo siko okutukola na ndenge bandeka bandal baza koloba okokoloba ni pona ngo mwana mboka mama jiditi to la muki na mwa pasi soko ki mungongo na nga ezoloba malamu te c'est parce que to meli ba gaz sérieusement biso na bandal ti awa 40 minutes avant na koma na plateau na yo na molar wana na Soficom policier mususu aoti kubeta lisusu gaz mususu pourquoi parce que mboka to perdaki ba valeur juge Raphaël Yani aza moko ya bato atindikaki biso toyekola moi baoto babengaka babeya ba ya droit parce qu'il croyait comme nous à la Bible que c'est la justice celle qui élève une nation. Malheureusement tolamuki akufi tant bana bandal babandi ko poussa na to yeba comment bataliboso balobi na biso ke abandaki moi ko sanza après komi ko lela libumu passe et pesa ki image que ba symptômes wana ezaka mingi na moto ba empoisonné. Donc premier élément yela ki biso ezalaki plus poison parce que komona ndenge bato bazo kufela mikolo na sima coronavirus poison ezobomba mingi na kati bato musu balobi ke tanga zaiki koloba na tribunal bavocat ya camere ba obligea ki alongola masque na ye. C'est comme si les micros mutezalaki empoisonné, c'est comme si c'est l'eau, c'est comme si après tozongi na makambo yo uti kolobaki balobaki ndeko alobaki tango ba cité moi si na ya comparaître parce que ba détournement financier za ba crime to benga intellectuel ba crime intelligent ba crime wana po bakanga mutu bakendaka na ye malembe olandaki Jamal ye moko babimisi 5 comptes ya mutu moko a se retrouver na 5 situation esali ke les premiers 17 millions ou 19 millions azwaki et se distribuer na 5 comptes ce qui fait que mbeba e bandaki déjà parti ya wana lokola procès kendaka nango malembe tangu kaka balobi makambu ya ke bakobengisa mama midaya maloba wana ya ndeko na biso kamere esungaki te mais biso toza na mwa komi tuna est-ce que c'est ba propos wana ezalaki enregistré parce que s'il faut ba prouver yango il faut ezalaki ba avocat ya république ba enregistraki yango nde place toza nanu na mwa kokeba parce que na mupanzi ya IDPS bazomona ndire bato ebele bazokufa na mupanzi na bango bazolatisa yango mingi na mupanzi ya ndeko na biso kamere oya koko yeba likambo po bazotia bato ya este bazalaka makasi mingi na ba poison ne bazokanisela yango bongo mais jusque là preuve moko nanu baappuye te tozozela totala ndenge général Kasonga ke na corps toyeba soki bakosala posa na yo oyo ezaki mokonzi ya mboka avandisa
nous autres basa l'autopsie mais en état de siège maman je dis tié baraki makambo belé comme maka réduit makambo belé comme maka limité, c'est ça le vrai problème. Mais ndenge bana bande déjà bazolo ba déjà ndenge papa ba propos ya papa la biso Vital Kamerhe ndenge bana bande ba bandi da kolo bande ngwa so mona te ke ye moko nde mutu atomboli likambo peut-être ezala ki te parce que muso so kende ka bongo parce que ye moko nda bimisa ki na munoko ne ke à côté de la République en fait. Maman Judith, Ndeko Kamerhe a répondu qui na avocat ya République. Avocat ya République a représenté au babenga mupandi à parquet. Ils allaient plus mupandi à tribunal été. Comme ça la parallélisme est au lien entre Maloba ya Kamerhe qui s'adressait na avocat ya République na juge tozo mon ndenge ekubala na te mais quand cela ne tienne tozo senga na mkonza mboka yoka kolela na yo po eza kolela ya biso population si il peut y avoir une commission d'enquête autour ya ba mort wan ba mort ekomi ebele na sommet à l'état ekoki koleka boyete inaperçu. Le mal aussi avec les commissions d'enquête dans notre pays, maman j'ai banquette et bandara bien. Mais sous Karanaro sans suite, donc classé sans suite et ça la moi passe. Mboka et Koko Tambola Boété. Biso to iba mboka weza développé banquette nous ça la ta 20 ans. Mais na sous Karango coupable à monanaka. Mais biso ti lelo ba mort ya ba au sommité et les karakara boé comme si rien n'était. C'est ce qui encourage bato mususu ba kota na kati na mabewa na kubomaka na sima soki pe ezalaki na kati ya malade ekosala bien bayeba kaka kufaki na malade il souffrait de ceci parce que bandeko mususu ba juge bazalaki na musala lobby balobi ki a manifestaki ata sini moko te ya mutaza malade. C'est ça le problème. Wow. C'est ma caméra. Bon, moi, dans mon cas, analyse tout ça, moi, analyse peu moi moqué par rapport à ma caméra. On est juge président Simbi dossier, il y a Vital Kamerhe, boy, Azali sous na bombe, il parce que c'est à Koufi. Est-ce que vous montez que dossier au là la tout et qu'aucun modèle ni ouais c'est ça qui façon que bala lisa dossier to pour dossier que dembango parce que oya za o Koufi azaki juge président ya dossier. Eza moi parce que mutu o instruisaki dossier ezali procureur. Mutu azana ba fait infractionnel nyonso eza procureur, c'est-à-dire na niveau ya parquet bangonde ba yokaki Kamerhe bangonde ba retenaki ba infraction contre ye. Bako changer yango kaka ndeko mususu c'est certes ekoki kozwa moi temps parce que ba juge pe na moment où bako ko banga ndeko kebi na biso eza est-ce que moi ko banga kokota bango teke mutu akolinga a serrer pour république eza la sauver est-ce que akokufa te surtout biso na kisasa makambo poison et bang saka moi makasi mbaleleki na ebisa ki o mama jiti ba procès oyo partout au monde eza ba procès moko ba silisa yango mbango Basile Sangombango, comme moni budget au président de la République à Zoluka, toko futa na biso taxe te, to teki na biso pe ba minéré te, ba landelika ba dignitaire o nyonso ba na Congo, ndenge ba bimite, okangi ministre oyo akala bozui moi 300 millions. Okangi sous moi oyo, kana mbongo aibaki bozui moi 200 millions, koto bozui moi 1 milliard. Kaka na justice toko koma pe na budget ya 50 milliards kaka na okanga nanu bata FCC nyonso ba uti oyo ba geraki ba ibi ozwina ba nouveau mibi awa soki kaka justice alobi a serré bango 50 milliards ya budget ko bimana ngope na Brésil ba salango na États-Unis ba salaka ngo mbala na mbala ba procès ya ba millions ya ba milliards eza ba procès oyo biso to mona rango e ko tinda nango ba boloko milaite me ba bazongsa ba benga ba obtempérer to ba coopérer mboka et fonctionner parce que eza inconcevable oyoka ke un seul individu azape milliardaire te asala pe copie à gravité mais politicien a détourné 200 millions a détourné 57 millions pe avant dinaï ani pa les na mboko pe atambola na azo défier pe bino nyonso aza les mboka ekoko continuer mona bino eloko te donc pour na biso procureur basi ya télé on n'a pas le temps pour pleurer nos morts ou pour faire nos deuils basi ya télé batala comment bako constituer chambre mususu rapidement ou bien bako pesa na juge mususu parce que tribunal wana ezaki na ba juge wana ba obanga te souci na biso nde yango wana soki bako ko salisa mboka soki pe mokonzi ya mboka to la police akoki ko rassurer bango lisusu na sécurité ya makasi to bakoki ko associer même bandeko ya MONUSCO et que zala pe malamu parce que loko zo pesa pasi juge azalaki na sécurité à la police mais ndenge nini liwa wana ekoteli facilement certes la mort eyaka nango mais soki cadre ya liwa wana ezozala mystérieuse
ekomi kopesa mwa bobangi moke soki bandeko bakoki kosalisa mboka batala liwa te basi implike bakende nde na posango mwa mbangu parce que bato mosusu ya kosambisa baali tokoki kotelemela kaka likambo ya kamere te mpo na kati ya badetournement mama jiti bato ebele bazalaki implike oyo il faut baleka apres Jamal apres kamere bato ebele il faut baleka baali comme si bato mosusu bazoleka te lelo tuna mwana mboka mais ndenge nini gouvernement déjà eza en place bato nyonso bajuge baza en place président de la république aza wana mais pourquoi baza kobengisa te bato bagéraki mbongo avant tozokaka oyo babengisaki intel akomi kaka kuna azongaki na ye nyonso ezoleka kuna tozoyeba bango te eza nini yango ezalaki bazosere kaka nde kamere bawade bazotika bango bazogarde bango nanu koma soki gros poisson sa zwami magite kotungisama te procès ezalaki en cours d'instruction bato ya mayele oyo bazali baprocureur to bamagistrat basambisaki dossier baokende na likambo maleme moni ndeko kamere ainsistaki likolo ya ancien ministre Bitakuya bato mosusu mpe bakoleka wana bakoinsiste likolo ya bato mosusu tokoyeba makambo ebele awa parce que omonaki na kati esambiseli wana ndeko na biso ya Jamal abimisaki document moko balobaki ke azalaki exonéré c'est-à-dire marchandise ba maison préfabriquée alingai kosomba ba exonéraki afuta ba taxe nango te mais tango kotala na contrat ndenge otalaki na kosamba balobi ke mbongo azwaki ezalaki na mbongo ya douane na kati au même moment ko kozala na mbongo ya douane te au même moment ba exonéré yo soki ba exonéraki elingi kolakisaki na ba douane mituka ba conteneur ekokota ofele mais tango komi yo moko papier exonération yo moko mbongo ya kofuta incorporé na mbongo zwaki mbongo ya kofuta ba taxe efundi déjà ke mafia eza na kati bato baza censé siko ya kokende pe ko dédouaner mituka biloko wana to yokaki ke na présidence mutu moko azalaki censé akendaka kofuta ko dédouaner mais comment on memaki plus de 1 million pendant qu'il y avait déjà un document exonérant ba conteneur wana vous comprenez kosambisa procès ekendaka malembe bato ebele bakotangama mpe makambo ebele ekobima mposa na biso mama Judith ezake mbongo ya mboka ezonga na mboka bandeko wana soki bakoki kosalisa république bazongisaka mbongo wana ekosunga na makambo ya corona comme si bana posa bazongisa te bamitema makasi balili na bango bamimona kaka baza bainnocent te na condition tozokende na suka nango parce que prison ezalaka na mission moko ya kobrise mutu mental ebrisaka mutu moral okokokango te plus tozokende na basituation ezaleli toyebi prison na biso mama na bamulungu eza wana je pense olandi ndeko Jamal azolela déjà komibamba kokufa croyant ke eko-intimider nation tokende nanu bato ebele bayebaka ke ndenge aza wana bakokotelanga azokosatande na bamain politique ekobimisa ye directeur ya Robank azelaki mpe bongo ntango eyindelaki ye alobaki te nalobaka bosolo nazongisa na mbongo na bino azongisaki na ye na nzela na ye nde omoni basekret oyo nyonso ebimi bakonte okoyoka makambo ya bakonte okoyoka bato bazwaki mbongo procureur aza na badossier nyonso na maboko baza na bavideo na baaudio na batransaction bancaire nyonso ndenge esalemaki donc makambo ekobima ebele mamaji tokende nango malembe bokokamwa na bato mosusu bakotangama wana oyo bino bondimaki teke ye baleaki. Merci beaucoup mwana mboka tozokoba na yo toyemwa moke mikolo toleka awa tote komona biso nyonso na parlement na biso epai wapi mwana mboka Jean-Marc Kabund esi déjà longwe na epai wapi bapesaki ebonga mpona kokamba lokola vice-président ya Assemblée nationale eutaki déjà kosila mikolo eleki azongi député simple mpona yo olobi nini mpona yango ndeko na biso Jean-Marc Kabund je pense que loko ezangaki mukie ezali bwania bakamba kamboka ondio ozokamba oyo tobengaka baparlema debout na limité te omoni mpasi na biso eza mokie parce que na mboka oyo tose préparaki te mpona makambo ya minene ezala biso na IDPS ezala bandeko ebele Congo ekomi kovivre na phénomène chance eloko pamba osutuki ka olamuki na kombo ya parti politique na kota on se retrouver maman Judith ministre on se retrouver Kester on se retrouver premier vice-président de l'Assemblée nationale place Bwania temple oyo esengelaki ezala temple ya démocratie tango yo komi vice-président nango ndeko Jean-Marc Kabund fallait alongwa na po ya combattant fallait kuna akoma plus diplomate certes ezalaki coalition to eza coalition
nde kaboli ba poste mais yo etant que moko ya bakambi ya institution oyo eza likolo na mboka okoki kokende ko affirmer biloko te ke congrès wana baliba kende kolongola président de la république budget nango ya jour moko ekoko kolia biso 7 millions tangu yo lobi makambo 7 millions eza neti opesi ba imboka kanda bango bazokufa na nzala congrès kende kobimisa 7 millions entre temps ba yi Parlement balobi ke basuka kaka na 700 000 to na 1 million. Et donc ça qui biso bien ezapo 1 asungaki donc économiser ezala 700 000 ezala 1 million wana. Mais cadre ni na salela ki yango. Ko bosa na te mama Judith ndeko na biso honorable Jean-Marc Aboun azali molobeli ya cash. Parce que na kati ya coalition FCC na cash balobeli ya cash ezali ndeko na biso Jean-Marc Aboun ezana ndeko na biso François Mwamba oba uti konome ezana ndeko na biso Kitenge Yesu bango nde balobelaka mupanzi ya cash tango bakendaka na réunion na FCC na mupanzi ya FCC tozana ndeko na biso honorable Obeminaku tozana Mova tozana Shadari. Donc, bazalaki na cadre oyo bakokaki kokende ko discuter kuna et peser de tout son poids. Bazape na bureau babengaka bureau ya Assemblée nationale. Kuna nde epai esengelaki alobela. Ezalaki na ba antenne ya Top Congo te, un vice-président to na média boyete, vice-moi diplomatie. Et loko ezozanga ye c'est l'esprit ya ki combattant, awumeli mingi na ki combattant, tozana balabala ba marche, to bambi mwa mabanga, to kaboli mwa batrak. Tango komi na sommet ya mboka il faut moi bomoto et ça la lolenge mususu moni batebele bazomona président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on dirait péré on dirait moto ya kobanga te akomi na sommet ya l'état akoko sala makamsusu ndenge yo combattant zo zelate il faut achaka moi diplomatie liloba na ye moko ekoki ko zikisa mboka maloba oyo ndeko Kabundi alobaki ekokaki ko panza pe mboka ekoti na trouble nde yango wana omoni bandeko ya MLC ba initier pétition ndenge kaka Jean-Jacques Mamba oyo yebe muta initiera pétition oyo ya Kamere oyo ekendisa Kamere ezala na dossier ya 1,5 million ndeko wana azalaka na mwa mayele mingi nde ezopesa kaka pasi po bato bakomi komono ndiye MLC asala alliance na FCC. Ouais. Alors na ndenge ya alliance toyokaki basalaki alliance te po baboma mboka bandeko FCC basaleli majorité na bango ndeko Kabunda zangaki mayela ye baki majorité oyo pepere daza nango lelo batikala kozala nango te na histoire ya mboka ata tango bango moko bandeko kamba mboka majorité bazalaka na 350 députés neti lelo te na jeu ya démocratie c'est la loi ya plus fort nde eganyaka tango yo zosala ngo il faut tenir compte biso toza combien toza tellement minoritaire. Alors ceux qui to lobby boy est-ce que une élection écoleka ceux qui to kena vote na koleka ceux qui osali banalise wana bien nde osali loko sali omoni papa na biso tamwe moi justice esengi ba élever immunité na ye pour ba poursuivre ye na makambo nyonso ya sali ya mikoleleka kia mais to koma wana mwana mboka tenalinga kolobela kaka loi ya majorité justice atini mukanda mais majorité est voté le bito boy lokola séparation des pouvoirs ezalaka mais ozomo ateke wana basali lokola lokola injustice ndeni na mwana mboka Jean-Marc Aboun salami mekomi na tour na ye ke lokola balobi baboy pe etikali ndengwana na justice pas okende ko répondre te de nyonso ndire lali nango na ngambo ya mwana mboka tambwe mwa loi ya majorité yango tozobenga te mama jit baza ebele na Sénat baza ebele na parlement erreur oyo esalemaki depuis makambo ya alliance FCC a se préparaki sérieusement sachant que eza jeu démocratique bakoki kozonga lisu na pouvoir tomonaki na Russie entre Medvedev na Poutine ndenge esalemaki bolobi Poutine awumeli mingi il faut akende azwi kaka atiki mutu moko mutu wana sala mandaka moko mbala moko ya zongi donc FCC ndenge bavandi wana balali te po batikela IDPS pouvoir avanda wana ndenge alingi te yambo bakende mbaleleki na lobelaki yo basalaki nyonso elongo na ndeko nanga babima extra majoritaire sikoyo lokola toye na régime ya coalition
oyo président moyen à gérer na yemoko ezate il faut à gérer na bango bango siko baleki na majorité donc moyen ya kosala kaka pour président à s'en sortir eza il faut ba dissoudre le parlement peut ba dissoudre le sénat aussi longtemps ba sénat na parlement kozala loi ya majorité et kobandaka kosala et lokola tolobi toza démocratique mama ji toza ne loko kosala te soki kuna ba voter et que ba leki belé au moni nombre ba votaki donc si les 315 parlements balaki 17 quand ba votaki contre 9 ba s'abstenir nyon souhaiti kali soki 218 ba voter pour kolongwa ya Jama Kabu yango salemaki alors yepé tant que Olias à la démocrate à kokite babimisi bitumba na kati oh soki ba procureur ba luba landela sous na jeu démocratique bitumba wana ba ko poursuivre elle sous la justice ozomona soki ndeko moko FC sa porter sous plainte ba ko poursuivre na justice pe ba ko longola immunité tout ya député lokola député simple ko samba ngai na pensaki pe na conseiller ki na bandeko il faut savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent soki ndeko kabunda ki na moi bwania alingaka démissionner au démissionner na avant au leba humilier ba humilier est-ce que bitumba wana zaka ke bata IDPS nde ba bandaki yango so tezaki na batu sube ba bandaki yango lokola ka ezaki mwana mboka Jama Kabunde nyose koye pana soki olandi maloba ya mokonzi ya assemblée nationale Janine Mabunda alobi ba yebaki yango des places to monique c'est triste mokonzi ya parlement oyebaki ke bitumbe ko bima mais ozwi ba me yango nde motuna fo kotuna ma ki dit ngana ko sepela yo mopanzi sango tuna ye président Janine Mabunda oyebaki c'est ezape trop cruel pona mutu azokamba mboka atato la biloko bongo ke toyebaki que ekobimisaka bitumba c'est comme si des pes eza caractérisé kaka na babitumba babitumba eleka parlement ya monde bato babunda sérieusement oyo biso toyebi mais totikaka na IDPS wana mwana mboka tomonaki mikolo tukoleka bana IDPS ba combattant ba sanganaki bakendaki ti kosa ko chaba moto na bango ko tuma ba pinel liboso ya mwana mboka MLC oyo alobelaki Jama Kabundu par rapport ya comportement na na parlement est-ce que le lenge IDPS zo memela makambo wana et c'est le lenge ya malamu parce que IDPS a comment on place le quoi la police makasi ya IDPS tikalika moko eza peuple siko peuple yango il faut ndeko organiser yango soki to organiser yango malamu te to bakonzi ba organiser yango malamu te eko continuer ko buka mibeko nyonso wana ekovanda na mutu ya manda ya mokonza mboka Félix Tshisekedi oyo azali moko awuti kati na bango oyo ekozala malamu te biloko wana pression ya soulèvement populaire esalemaka ezalaka mpe malamu echangisaka mpe badécision mais bokosala yango na député nini Jean-Jacques Mamba azali petete mama jite nazoyebisa yo abandi lelo te bato bayebi ye aza député moko esprit makasi asedaka facilement te omonaki lolenga yaki kosamba bipai babengisi ye aye na coupe na Lacoste pe aza na ye à l'aise ti siko aza na résidence surveillée ezolobela ye eloko te nalobi na yo amenasaka mere achaka mere pression même ti azalaki président na bureau wana ya parlement lisolo ya 15 millions amenasaka mere sérieusement lisolo ya baso de mouton akoma ye muta pousser ti bakendo kanga kamere boy ke tindika kiti procureur aluka mona clair autour ya bambongo ya baso de mouton wana aza moko ya ba député aza na mwa boyebi pe aza na esprit oyo akoko kita facilement te alors l'IDPS tokoki ko continuer te likamuke tokoki ko tia ba pine eza na ba cadre oyo ba moto eza na ba cadre oyo simbaka mais eza na ba cadre mususu pe oyo la police azomona ndire tozobuka mibeko ya ko envahir ordre public ya ko bebisa quiétude ya bandeko mususu bakoki kofake librement na misala na bango nde loko oyo nga nazosepela penza te ozomona te na ngambo ya IDPS moi désordre ezali moi mbilinga ezali par rapport ya bino moko non ba combattre to moi que moi désordre ezali la lolenge le bango kosala ka wana ozomona te ki bazo taper la police mal à l'aise parce que pour basana bokondene bango baza ko bibenga te basana bokonjo ba kosala ndengo na to eza kaka pona kolamusa population te mama Judith kanda ya IDPS ezana bandenge misato komona yango moi désordre te soki solution monani te na mikolo ekoyawa mabe kozala IDPS en interne déjà problème yaki makasi ndengo moni ke ndeko na biso Jama Kabundu
azalaki lisu fédérateur te même na kati ya parti ye moko azalaki à la base ya kokabwana na ba Jacquemain Chabani azalaki à la base ya kokabwana na ba prof Chilumbu azalaki à la base ya kokabwana na bandeko ebele. Je pense mikolo leko landaki na ba etandoeke ndeko na biso honorable député provincial Peter Kazadi a rappelaki alors qu'il était temps azonga autour ya parti ba vanda ba solo to zui pouvoir certes tango batu ba zui pouvoir mama jité comme un course ya positionnement yo komi député okomi kotambola na ba jeep toyo ko sombi lupangu ya munene na kingabo bani ko tonga immeuble nani akolinga tikela otonga immeuble tandis que oya banda ko ba mabanga kala vale wana office moko ko mtabimisa ki ba biloko wana makambo eze bele na kati nani yo komi kolata ba veste ya sika okomi ko somba ba sapato ya sika okomi ko koma na basi kilikili oya banda ko ba mabanga vayo na parti nani azwa ta musala te nanu azui position te akolinga te atikela likambu ya positionnement na minute oyo yango nde bitumba makasi ya IDPS tango bandeko mususu bazui bakipe makambu ya miba bakipe ya jekami soko sali keba mingi te otali na bokebi mama jit bawewa badimine mikolo yoko timbela te bamisusu bazongaki mbangu kuna po faye baengage tango babandi koengage bakomi kaka na 350 o mukanda mususu eye batika nanu koengage donc bawewa mususu bazalaki sanse bazonga tumbangu awa baya kolandela lettre wana ya engagement nani mutu atelemeli yango tango bazwi pouvoir ekomi sikoyo yo so zwi ki député mutu akoyoka yo na minute aza te yo mpe sala mbangu ngai nazwa poste sikoyo makambo etali baposte ekoyo makambo ya bamatricule il faut bobimisela bango bamatricule na baaffectation entre temps mokonzi ya gouvernement ndeko Lukamba a bloqué pena na mamba matricule ebima te IDPS asalisaki ba formation et employabilité awa oyo ba combattant fallait batanga parce que ba IDPS azaki na ba cadre mingi te yango moni sikoyo basalaki recours na ki technocrate ya ba combattant ya Europe nde baye. Alors mama jiti passe ya mibale ye ke ba combattant bandeko bayaki basunga Félix parti était mokonzi mboka parti etambolaka na cotisation ya bino bato bozui omoni bao batikali na base na limité il faut pas fonctionner na cotisation na bino nde bazwaki mama Irene batiaki na commission ya kokende ko kongola kambongo epa ya bandeko bozui ba fonction. Est-ce que Simba qui paie 4 personnes seulement banda ko sa cotisation ndo moni problème ye moko président ndeko na biso Peter Kazadi ministre ya santé Eteni Longondo na mwandambu ndeko na biso Jean-Marc Kabun nde ba oyo nyonso batikali ba conseiller spécial o ba utaki poto ba chargé de mission donc ba joagi ta ko pesa cotisation te bande kwa IDPS balobi c'est normal mutu na poto azaye ko sala copie ya $10,000 te akima na kokoso ye moko kuna na somba ndaku te tango ye awa il faut azwa nanu avandisa makambo po aba na kotala bino po ye base na eza limité te base na eza Canada eza Belgique bango balobi nyonso wana etali bango te chasse sorcière bandi tokoma wana tokoma wana bisika wana alors na kati ya parti makambo ya misato ezalaki sikoyo congrès alors ndeko Kabuya oyo azo diriger secrétaire général ya parti ayebi ke na minute oyo soki balobi asala congrès kanda oyo ba combattant ba nango nanu bazwi misala te banda bozwaki pouvoir bazomona clair nyonso ezaka na moto ya Mr. ya Kabundi président ya parti ezaye yango babi non lokwa na stati président a intérimaire azalaka te tokende mbangu congrès tolongola Kabundi sachant que Kabundi soki bake congrès bakolongola ye po na bakombata bazomona ke ye sa zui bango nanu bazwi te nyonso wana bloqué siko fonctionnement ya parti ok na en interne po ebele ya bakombata bazwa misala il faut mokonzi ya mboka andima nde konome bamandataire badirecteur badg ya baentreprise baonatra basnel bango nde bakokongolaka ta 600 combattants mbala moko po snel eza na Congo mobimba bakotinda awa 50 awa 100 awa boye sikoyo mpona balingi kotika te ndeko Kabila azolongwa na pouvoir mais atiki konome déjà bamandataire matata mponi aminomela bamandataire alors banda guerre ya négociation ebandaki mpona bamandataire nde kangi siko ozomona te ke wana mpe eza bisika ti bandeko ya FCC tokolobaki bazotya mwa désordre moke to eza kaka mpo baza majoritaire ndenge ezali politique eza jeu ya démocratie mama jiti baye kotikela oyo yango te FCC azosala nyonso azonga na pouvoir na 2023
INC selon baccord na ena cash ezake ye akozwa pouvoir na 2023 yango monique ndeko kamere pe azako bongama achaka mwa mbongo mupanzi po asale la campagne na 2023 IDPS pa lobi banda batu babanda kozwa mboka nanu mutasala 50 ou 10 ans te Mobutu asala ki 32 ans Kabila sali 18 ans bango peso basali mwa 20 ans et ko sale moni bitumba eza ba jeu démocratique mutaye kotika muninga kuna zate mwasi ya mutu kuna zate FC sazo bongama po yepe aluka ndenge ya kozonga na pasi ndeza parce que coalition wana basala ki yango malamu te mama ko mutazo gagner ti siko eza FCC po azana ba mandataire ebele ba mandataire wana ba gouverneur ba président ba député bazo kotisa mbongo na parti ezo sala ke parti ezo fonctionner tant population azolela nzala bango kuna ba attention ba yibité mais bazo yiba kaka déjà ndenge baza ba mandataire mutazo inquiéter bango azate Aujourd'hui, tu as la Bakame, Albert Yuma, Batanga qui est dans dossier à 200 millions. Est-ce que mon ami qui pareil, Azate, moko ya ba membre FCC gouverneur na biso ya ville, Gentini Ngobi. Atanga qui ancien gouverneur qui mbuta na dossier 60 millions. Est-ce que mutazo qui paie Azate? Ndé moni biso tozo mona que président de la République fallait awelela, a nommer na nkarata ba mandataire. Hein pour ba diminuer le nombre de mandataires à FCC et permettre ba combattre ba IDPS ba zo apena misala comme ça en interne kuna ba bundanaka o muyibi tokangio na compte ya FCC okena no boloko biso moko entre nous na kati ya ba entreprise publique pour diminuer makam tala lelo biloko ndenge mati tala lelo transport et mati tala lelo to ya dollar ezokende mutu azokoccuper yango azate donc nyonso mama jiti pa président lobela ki mamba gratuité ya courant na ya mai mais tala lelo courant on a mai ndenge comme ko katana eza triste babi to tala ba facture roya to la ba bazon service on ba facture wana c'est ça moi mboka to ko ba to zonga mwa mukesi mana yo simili kavu ya 2023 et pas wapi élection ko sama muzo zo ko se préparer est-ce que ozo ko mona te que INC ko sala mwa kokoso ya koleka par rapport à ndenge président bangaza déjà na plusieurs makala par rapport à dossier il y a 100 jours. Et cause à la pète. Et cause à la pète, ceux qui va condamner ndeko Kamere. Des places aux hommes na bayi bandeko ya poto mingo bazali permet na mokonza mboka bazomo no ndire ko legislatant na ko sala chasse aux sorcières bakanga kanga batu et ko sunga présidente acha politique na en place. Mais na politique il y a des coups qui se préparent mama Jidit. Na France au monaki yango elongo na millionnaire munene oyo Dominique Strauss-Kahn azalaki candidat oyo azwaki faveur azalaki déjà privilégié pour aleka mais baya ko bimisela eli solo moko ya viol ya ndeko na biso ya Guinéen wana o bazalaki chambre moko hôtel likambo wana kaka ya mukie elongola ye na course na Rwanda a omonaki candidat oyo ya président ya opposition mama na biso achaki candidature a telemela ndeko Kagame bakenda kolukela e photo na ye moko ya kala ya tuki 17 ans tuki 18 ans kangaki mutakala na kiti tango babimisi yango balobi ke azali immoral akoki kokoma président de la République et na politique tous les coups sont permis mama Jidit donc bako profiter ata na makambo mikie olandaki makambo ndeko na biso Katumbi mikoleleki babimisela likambo ba spoliation ya bandako oyo kino lelo basambisa te bakata te mais alaki ba déclasser ye na liste ya course olandaki ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba oyo fallait postuler CPE ya kolanda ye na makambo ya Centrafrique oyo ezalaki nango ata na motu ya makasi te kaka po ba déclasser na course na bitumba ya politique ma jiti ezalaki ba condamné ye INC agolongwa mbala moko na mpanzi ya course mais moi ko banga mukeza na baimboka ezalaki soki azui condamnation to azui appui ya FCC agosala alliance na FCC soki asali alliance na FCC président de la République a perdre est wana mobimba a kotia lusu makolo te parce que ndeko Kamere azali majorité na est ndenge moko ndeko Kabila baza majorité na est donc ndeko bandeko ya IDPS ba perdaki déjà gouverneur awa na Bandundu ba oti ko perdre na Congo central donc ba perdre déjà électorat provincial na moi bisike bela alors c'est machine isko ya IDPS fallait e banda ko se préparer 2023 za musika te mama Jidit oleto kende na makambo etali
occuper social la population les lots théâtre monsieur c'est bien lobby mususu entre temps ils ont couru contre IDPS pena mandat au président de la République. Merci beaucoup mon mboka to mo pour la pena poto koma na suka ma vato koma na suka soit na sije biso suka na lina tout na par rapport ya ndenge mwana mboka Jean-Marc Kabundu déjà ici à Longwe na poste na ye est-ce que libala wana ya FCC na cache koko bakaka to ezokende na kobeba posa ya baimboka eza ekufa baimboka baiki na posa ya bandeko babomi mboka tamulai babanda na kosamba mboka moko ekoko tambola te bato badirijaki mabe babomi batu badetourne ba millions bavandi na bango tranquillement mutu moko azoko inquiéter bango te alors bakor baklose ya libala wana esepelisaka penza baimboka te mais mokonzi ya mboka tozotala ndenge ezokendele lokola balobi na biso pe justice ekomi kokoma indépendante totala nanu ndenge ezokendele mais ndenge tozomonela yango libala wana ekozala penza lisusu malamu te eza koannonce déjà rupture nango mais boa bobangi mokie kote ya mokonzi ya mboka ekozala soki akabwani na bai FCC est-ce akokoka lisusu kodirige mboka oyo parce que institution azali vraiment minoritaire sur tous les plans. Bakoki ko rendre les tâches difficiles pour rendre le pays ingouvernable pour armer sous contrôle na bango, la police sous contrôle na bango, Sénat sous contrôle na bango, oyo nini Assemblée nationale sous contrôle na bango, ba province eza sous contrôle na bango, gouvernement provincial sous contrôle na bango. Donc il faut moi mayele mingi na mokonza mboka pona kotala ndenge ni libala wana kokufela. Mwana mboka mikoeleki toyoka kiso tomona ki pe komama ki ete mwana mboka Vidie Chimanga bameka ki epe ko benga na ye soit bachaki mosika na makambo mosusu. Esuki libino ndenge nini likambo wango? Maman Judith mokonzi yo ya biso ya équipe Vidie Chimanga que je salue azali moko ya ba combattant oyo ya résister makasi na régime ya Kabila aboya kimbala na mbala koteka conscience na ye pona kokende mupanzi ya Kabila tozala kozala na ye longona ba grand frère na biso lisanga bonganga bandeko fayulu pe bandeko ebele mbala nyonso bango bandimaki bakota même na gouvernement au travers ba accord ya boyaki aza moko ya bato ya zalaki pembeni ya papa na biso Etienne Tshisekedi aza moko ya bato ba soutenir pe bitumba ya IDPS makasi ezala na mbongo ezala na présence ezala mambo ebele mbala ya suka salisaki arate liwa pe mbala ebele baluki pe banlèvement na ye mbala ebele kaka po andima ko soutenir bandeko ya FCC à l'époque ezala bandeko ya PPRD mais abundaki po atika la serein aboya mbala ebele ba poste ya ministère mais pas na biso ezaki babundi mamachi to moni tango lukaka pouvoir bato ebele bandimelaki ndeko na biso président de la République Félix Tshisekedi bato bandimelaki baki moke bato bandimaki batia honneur na bango anje batia misolo na bango anje po ba accompagner notamment ndeko Vidie Chimanga pona ye libota Tshisekedi ezali famille na ye andimaki a se sacrifier bandeko ebele na kati bako contredire ngate bayebi ezala secrétaire général ya IDPS ndeko Kabuya ayebi moko ya bitumba oyo bango babundi pembeni ya Félix Tshisekedi mais tango bazwaka pouvoir mama jiti batu ya kolia bayaka siko ebele ndo moni ke ba camarade bozwi bendaka baninga ebele na ba oyo tango bazosala campagne bazala gite mais ba yesiko ebele tango bazoya ebele susi na bango eza yo longwa ngana vana alors diabolisation yaki makasi ke président de la République bazosunga yete notamment famille ya président notamment ba membre musu ya IDPS Hollanda qui président de la République alobaki na famille na ye alingi te bandeko na ye bazala impliqué na makambo ekoki komema bango na ba infraction mais tango bato bayaka na ba dossier na présidence il faut eleka lokola azali nièce neveu cousin to cousine ya mokonzi mboka il faut olekisa yango alors bato bayaka mwa koyebisa bango awa te koto eleka boyete nde babimaka bato mabe ndo ozomona bandeko poto ebele babimi bato mabe na présidence wa nde pe ndeko na biso Vidie Chimanga oya boyaki magui oya boyaki mafia ezale uti na bandeko ya IDPS ezale uti na ba mambo ebele ya ba famille présidence soki bakuvaki makambo ebele te majiti mikolo ekolanda okoyoka bato ebele bakotangama tango mosusu mpe na kati ya famille présidentielle baneve bakingandi bakambaki bafondation ya bamama mati
ya okoma makambo ebele eza bamisusu baza impliqué na badossier ya baminere, bamisusu impliqué na dossier ya baviol, bamisusu impliqué na badossier kilikili na bacanada na banini, mais bandeko bamekaki babomba yango mpo babunda manda ya président RSI. Alors bandeko ebele balobi bongo te, biso tokoki kozala bandeko ya mokonzi ya mboka, biso nde tobundaki na IDPS. Soki toye na dossier na biso ate eza ya mafia yo lekisa yango kaka moni pasi bandeko lisumu netaki po eta boyaki makambo elekela bongo pasi nde ezalaki bongo ye susi na ye eza ke ndeko bandeko bango bato basoutenir manda wana baréussi lobi babeta tolo balobaki tozalaki na raison IDPS to président de la République nde akokaki kochange mboka oyo. Mais ka cela ne tienne tomonaki na batweet mama jiti conseiller spécial en matière stratégique nommé par le chef de l'État par ordonnance présidentielle bakobengana ye te na maloba muto ba nommé na nini na ordonnance parallélisme ya pouvoir sa procès ezo senga ki bakolongola epeka na ordonnance kino mokola lelo ordonnance moko esalema te aza bel et bien malgré nomination ya ndeko na biso François Mamba oyo yambi moko ya bato mayele aza na président de la République azo continuer ko soutenir ndeko na ye oyo akanaki aboyaki ba poste ya FCC pour soutenir ye ndetalati balingaki ba nuirier balukier na ba poison bazuyete balukaki ba nuirier même wana az de la poste mususu te te azali pembe na mokonzi mboka comme conseiller stratégique azo sunga président de la République a posa na ezaba réussi mandat basala baction ya ba grande envergure population sentir du point de vue social batangi na makambo détournement ya bambongo a robank l'État a convoqué été kino lelo bazela ki ya azala cité na dossier ya Kamere na Jamal na ba détournement à saut de mouton loko la combo na ye bimité na katu wana mama jit de place à mimingam donc balobi to ko lukela au dossier ti ya lokuta donc mikoleko ya toka moite soki ba créer les dossiers à viol ba créer les dossiers à boma mutu ba créer les dossiers moko posa ya bato za ko kabola mokonza mboka na bato bazosala bazosunga ye pour réussir bazalaki mokie tant bazo bunda po bazwa pouvoir pour beau santé maman jiti tala niveau campagne la président de la République et salemaki ba province muso akenda ngote pour ba moyens zalaki limité mais tango bazui pouvoir batu nyonso baye bango pe fo bazwa bango pe fo bakota nde babandi ko bebi to moni bande ko na biso Europe lelo ebele bazo kufa parce que na kisasa n'ayant pas de base n'ayant pas de famille ayaki po sunga mukonza mboka batu musu bazo mona nde soki to yeli yo copie ya mafia signer lekisa yango komisa mo pa mukonza mboka elekezo lekate allez ba commission monguna chasse aux sorciers o ezo déstabiliser entourage ya chef de l'État nde yangwana mais vidie chimanga azali en bonne na kimia na ndeko na ye to comme na suka chasse aux sorciers on mona ndeni ezoleka malamu to te ekosunga mukonza mboka te ekosunga te en tout cas même soki bato badetournaki bazali to basalaki bambeba pembeni ya mokonzi mboka bacréer cadre moko en interne basolo eloko wana bato mosusu soki bakozongisa bambongo bazongisa bao bakoboya bakee na justice mais ezolia ngonga mama justice ezolia ngonga population azozela mai population azozela courant population azozela transport ekita babise ya banzela etongama bandako oyo mokonzi mboka alakaki bapromese asalaki na campagne akobisa yango tan wana ezosimba dollar ezomata biloko ekomi pati vi na Kinshasa ekomi na difficulté moko incroyable. Merci beaucoup mwana mboka tokomi na suka émission na biso mot de la fin na yo par rapport ya émission mokolo ya lelo oyo tosali na yo na bandeko balandi biso partout. Nazo senga liboso na bandeko ya IDPS temps ya ko se réorganiser en interne yango pour voir comment faire. Même ceux qui libala FCC na cash il faut kufa mais il faut savoir comment le faire. Parce que dans le moment où même na cash wana kimia izate entre les deux partis majeurs où ils a INC na IDPS il faut savoir comment tu atterrir na douceur il faut que yeba pe tala likambo papa Alexis Tambwe Mwamba malgré justice asengi loi ya majorité est primée à gagner alors où ils a sous temps ya kubunda bunda te président Jean-Marc Kaboun le col olongwe premier président il est grand zonga ce qu'on a parti batal otala nano comment beaucoup ko sala boire munze pa na mokonzi mboka biso to ko senga ko zela ya ba mandataire oyo FC sazo bénéficier FC sazo bénéficier ba mandataire atia bazonduka
bazo préparer makambo na bango ya 2023 entre temps mopanzi na yo eloko moko ezosalema te soki moyen kozala nommer le plus vite que possible ba mandataire babanda déjà musala ekosunga pe bandeko ya base IDPS pe population bazwa misala ekosoulager tant soit pe situation ya population po bato bakozala ya malonga pe ya bwana soki ba diriger ba entreprise wana bakoki pe kosunga mboka bakokanga ata coulage si le plan fiscal ba détournement et comme diminuer et kosunga mboka et comme un peu allégé na saluer bandeko nyonso et tozo bundana bango bandeko Pigera bandeko Sandra Walo bandeko Karel Kasembele Kabot o biso tozo croire que il faut to sala kaka pétition Sénat wana il faut ekwea makambo mususu to ko annoncer on a mikolo ko yande ko mama jidi to ko ya awa ko yamba biso na saluer président na biso Prince Bukasa to boye malamu na mwana na biso Loli de ko na biso bibi na Canada pe bande ko so na biso na poto famille obimba ya José Pina ndeko Luyalu Alain Nunu na Angola pe bande ko nyonso ya Angola mbia vanga beke tifui pe bande ko nyonso oyo ba zolanda nouvelle tendance na pesi clin d'œil spécial na mokonzi ya chaîne oyo ndeko na biso Alain Ndele toujours souhaiter ba bon rétablissement tozana posa to mona yo kozongela biso mbangu bande ko nyonso bisika bokotala biso bo benga biso bo pesa biso ba suggestion na bino ko finga eza nango na tina te bo menasaka pe ba journaliste te démocratie ezali exercice ya tolérance soki tolingaki état de droit tolingaki démocratie il faut kozalaka pe tolérant tokozala te à tout moment mutu amona andimara oyo lingi ndenge yo moneli yango à un certain moment il faut être tolérant il faut supporter c'est état de droit tolingaki d'exercice ya démocratie. Merci beaucoup mwana mboka, merci beaucoup bandeko bolandi biso boyoki ndenge mwana mboka pesi ya ye makalisi tokosala kaka oyo bino bolingi te tokoloba pe oyo bino kaka bolingi te to rappeler bino ko yebisa bino lisusu ete ba menace na bino yango te kosala ete totika koloba oyo esenge biso koloba yango te kosala totika kosala oyo esenge biso to sala. Merci beaucoup bandeko bolandi biso, merci beaucoup l'équipe technique mobimba oyo ezalaki d'accord na ngai, merci beaucoup à Couleur Basele, merci beaucoup à Jordan Pandu, merci beaucoup à GDO, merci beaucoup aussi et pas ya Fallon Nobito di la Suprême, merci beaucoup à Dona Konde oyo azalaki wana na terrain na Bandala, merci beaucoup ya batonyo so oyo bomesana kolanda biso. Merci beaucoup Nabino, nous t'écoutons Nabino, na micro misali koya na numéro ya sika. Merci aussi na mwana mboka oyo à répondre à l'invitation Nabiso. Nous t'écoutons Nabino micro misali koya. Bye.